Le 29 décembre 2022, eza na ndeko na biso mutu munene na kati ya makambo etali bale auti kotika biso, azalaki na maladie ya cancer, badécouvraki yango na 2021, azalaki na cancer ya colon, et il y a qui est déjà baye kodécouvrir retard atiki biso, eza babengi Adilson Arate de Nascimento alias Roi Pelé. Auti kotika biso le 29 ezalaki lobi décembre 2022. Roi Pelé abotami le 23 na 10e mois 1940 nde abotamaki na mboka nini na Mine Géral. Eza lokola neti tolobaka province ou bien état ya Mine Géral. Nde bisika abotamaki, nde bisika abandaki pe na bali na ye na âge ya 15 ans. Soki tolobi âge ya 15 ans, abandaki na 1955, abandi kobeta bali. Tango azobeta na ekipe moko ya awa, tango akokisi kaka 16 ans, bakokaki kotika ye te baye kotia na sélection ya ba-brésilien. Sélection brésilienne. Nde bisika baye kotia ye, azalaki deja na âge ya 16 ans, wana ezalaki na 1956. Na 1958, azwi coupe du monde ya liboso apesi Brésil. Na 1962, aye kopesa coupe ya mibale. Na 1970, aye kopesa coupe ya misato. Mais Brésil aza na 5 coupes, mais les 3 coupes oyo elandanaki, mutu apesaki ezalaki Roi Pelé, oyo babengi Adilson Arate de Nascimento alias Roi Pelé. Et Roi Pelé akotisa bagolo combien? 1283 goals. Na combien de jeux? Abeta ba match ezalaki 1363 G. Mais atia 1363, mais atia bi 1283. Oyo atia. Roi Pelé atiki biso. Siko atozoloba awa, mama na bango aza vivante. Mama na bango azali aza na 100 ans. Mama na bango mukolo coupe du monde ebandaki ezalaki le 18 novembre oyo ya 2022, nde pe mukolo mama na bango akokisaki 100 ans. Akokisaki 100 ans, mama na bango kombo na ye Dona Celeste Arante. C'est-à-dire mwana na ye Adilson Arante, Arante eza ya mama na ye, de Nascimento nde ya papa na ye. Eza bongo. C'est-à-dire Dona Celeste Arante akokisaki 100 ans le 18 novembre 2022. Siko na miniti ya tozoloba, balobi ebembe na ye ekobima, ekoleka na ndako oyo abotamaki. Ndako oyo abotamaki. Mama na bango ndenge tozoyoka ayebi eloko te, bayebisi eta ndenge mwana azaki na hôpital, bayebisaki eloko moko te. Abandeki ndeko tala ayebi ke mwana azaki malade, mais ayebi kaka mwana azali, mais mwana si akufi. Yango ezo bazotuna na kati ya Brésil. Tango mama akoyoka, ekosuka boni? Est-ce que mama akozala na vie molai? Yango en tout cas nzambe merci. Na kopesa ye tango oyo 100 ans na se ya mo eza grâce. Lelo bato ebele bazokufa avant l'âge. Ebele lelo oyo bazokufa bazokunda bango 20 ans akufi, 22 ans akufi, 40 ans akufi. Nga na Pedra leki na ngai bana 5 akufa soki na 46 ans année passée. Akokisi une année akufa bakunda na 4 mois ya année passée. Bandeko na nga. Tala kaka ndenge bato bazokufa avant l'âge. 50 ans, 40 ans, 30 ans, mikolo komika 20 ans, bato bazokufa. Yango so totambolaka na sembo na se ya moi poto umela. Mama oyo Dona Celeste lobi ensemble makasi. Mama oyo 100 ans pe bozomona bilili na ye wana na mwana na ye. Aza kaka makasi nzoto makasi ya koloba te. Mais ce qu'on a minute moyeba yebisa ye nanu ezate yango bazotuna point d'interrogation. Tango akoyoka ke mwana na ye ya bolingo akufi. Tokosuka boni. Est-ce que maman akovivre lisusu? Akoumela lisusu na se ya moi? Wane ko etali kaka nzambe ye moko. Roi Pelé na kati ya hôpital ayambaki ye solokola mokonzi mobikisi. Depuis année passée quand tango bako découvrir na cancer, abandaki kosambela déjà
akonfesa na ye ayamba yesu na ye lokola mokonzi mpe mobikisi asenga bapardon na ye bato babadekende na hôpital bazotémoigne bato ebele akufi na yesu na ye na monoko yango bandeko na ngai bible eyebisi biso boye oyo areconnaître mabe na ye areconnaître péché na ye asengi bolimbisi ye azali juste mpe fidèle mpo alimbisa yo c'est qui? C'est Jésus-Christ. Bandeko nanga to reconnaître mabe tosalaka eza te soki bayebi so likambo nayebi na ngai eloko te eske ngai nayebi eske nayebi teke kote bende ebandelaki eske ngai nayebi te ntango reconnaître mabe senga bolimbisi nzambe akolimbisa yo ndeko na biso roi Pelé asenga bolimbisi na nzambe ase alimbisi ye moye tojuge motu tokondane eza te tika nzambe ye moko akoyeba kojuge motu na ye akoyeba mpe kokondane mpo bato ya mokili bolingi kojuge bolingi koyeba mingi bolingi koloba makambo ebele eza malamu te botika makambo ya jugement botika nzambe ajuge asenga na ye bolimbisi na minute ya basi babongisi bakolele na kati ya stade basi babongisi basi basali ye monument bakotia na musée basi basali nyonso bozomona nazolakisa basi babongisi parce que tango kaka akotaki na koma mois passé déjà babandeki déjà kobongisa abongisa déjà ye moko biloko na ye soki nakufi bokundanga na boye bokosala boye basi babongisi makambo nyonso etikali kaka babimisa ebembe balekisa yango liboso na bango nde bisika mama na bango koyeba mpo efaki ekende na ndako bisika abotama bisika alia potopoto mokolo ya liboso bisika abimisa cri ya papa mama mokolo ya liboso bisika bandela bali na ye na age ya 15 ans bisika wana na 16 ans akoti na sélection azalaki terrible roi Pelé atika sango monde mobimba surtout bato balingaka bali atika sango yango nzambe kaka sunga mama na bango apesa ye kimia ekozala malamu mingi yango bandeko na ngai yango napesaka bino verset oyo mingi ezali psaume 90:12 apprends-moi à compter mes jours yango wana nalobaka chaque fois tuna nzambe na yo koma okoki kokonte bajour na yo na se ya moi okotambola ndenge nini oyo eza leson mpo na biso roi Pelé azalaki moto azokufa tiki mbongo aza na bandako bavila oyo toloba bavion aza na biloko ebele vanité de vanité Ecclésiaste eyebisi biso 1-2 vanité de vanité toto e vanité ye wana tiki yango na bakokunda ye kaka na cercueil oyo bozomona na uti kolakisa bino bakokunde na ndako te bakunde na avion te bakunde na mituka te mais sikoyo eloko moke ozaka fier ya nini omoni bato soki oza na mbongo komi ngona bato nyonso bakomi bazoba respect eza te soki oza na mbongo ozosabote bandeko respect eza te eza malamu te oyo eteya biso tuna nzambe na yo lakisa biso tangisa biso nini tokotambola na se ya moi ye wana akei mama atikali roi Pelé akufi na 82 ans grâce ya nzambe mpe akomi na 82 ans eza ebele bazokoma ata 30 ans te soki ezalaki kaka cancer wana te alingi akokisaka lokola mama na ye babomile mpenza 100 bougie 1000 bougie batie mpenza papa ti 1000 ti monoko elembi na koboma yango na bandeko na nga totambola na kobanga nzambe nakoloba moke na bandeko na biso baza na kote wana ya este basengaki ngai mpe nayebisa bango eza boye banduku yangu napendisa tutembe yeko na Kongo pa Mungu huyu anakufa ni roi Pelé banamwita jina ya Edson Arantes de Nascimento alizaliwa le 23 mwezi ya 10 mu 1940 alizaliwa mu Minas Gerais alianza kucheza kabumbu yake na 15 ans na 16 ans anaingia mu ekipe ya munene selection ya Brazil mu 1958 alibeba kupi ya kwanza du monde mu 1961 alibeba kupi ya pili mu 1970 troisième coupe me Brazil eko na makupi yake 5 banasema arieka magolo yake arieka 1283 match ile alicheza majeu ilikuwa ngapi 1300
363. Mama yake ni Dona Celeste Arante, mama yake ya kumzala. Mama yake alizaliwa le 18 Novembre. Ile le 18 ilikuwa shuku Coupe du Monde ilianza, njo ile wakati alionyesha miaka yake ngapi, 1000 anafaa 100 ans. Anaonyesha 100 ans hapa pa dunia. 100 ans ni sekle moya, ana mchezo. Haina mchezo. Nijua nini alikuwa anatembea na kuongopa Mungu. Njo pa mimi alitaka verse hii ya iko mu Psalm 90:12 inasema, Mungu unioneshe eko namuna gani nitatembea papa chini ya dunia. Utatembea namuna gani? Na kuiba, na kuchambula, na kusema bongo. Njo ile Ecclesiastes anatuambia sema vanité de vanité. Tutembea na kuongopa Mungu itakuwa mzuri. Leo hii biana beko na kufa. Batoto kidogo kabisa. 20 ans, 22 ans anakufa. Meye anakufa na 82 ans. Mungu apewe sifa. Ni maladi njoo na mua. Sino alitaka kuikala saa mama yake 100 ans hapa pa dunia. Njoo kidogo nilitaka kusema mukiswahili ya bandu kwangu bote bashikie. Aina mzuri hapana, tutembee mzuri, tutembee na kuongopa Mungu. Parce que Bible nasema sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Paka utembe mzuri hautaona Mungu. Yeri lomba buluma yake, Mungu ashakumhurumia. Alianza tangia mwaka ile tambala wanamwambia tu eko na magonjwa ya kanser. Anaanza kuomba huruma kwa Mungu na Mungu alimhurumia. Biblia inatuambia we unajua unayua kusema mimi natendaka nzambi. Mimi nechika Mungu wangu unirumie, Mungu atakurumia. Kuko bantu bena balombaki bulu. Njo kidogo nilikuwa nayo. Vraiment molimo ya Edson Arante de Nascimento alias Roi Pelé épée manakimia. Descanse en page Roi Pelé. Na Mungu apokee moyo wake. Ni huruma kabisa. Biso totikali tomona makambo ezosalema. Tozwa deja position. Okokufa ndenge nini? Okokende ndenge nini? Jésus koyamba yo ndenge nini? Nzamba koyamba ndenge nini? Yango wana bari sango nga nazalaki nango. Yango wana muke na pesi batu nyonso mbote na souhaiter meilleur ve na batu nyonso oyo basabone ku chaîne oyo. Julia Faya ministre, Julia Faya Kangoni officiel. Bo s'abonner massivement. Bo komela biso. Bo like. Ekozala malamu mingi. Bo like en tout cas bo like. Bo partager. Na église EPDFI. Fire City International Goma. Na souhaité bino nyonso boze belé bonne fête. Na groupe les fêtes Dévora. Les fêtes Dévora. Na souhaité bino bonne année mwaka mupya 2023. Mwaka mupya karibu sana. Na souhaité batu nyonso bayebinga na famille Kangoni yote nyonso na souhaité bino bonne fête. Il y a 2023. Na batu nyonso bayebi. Mais na kobosa na te mama oyangai. Jeanne Bilonda Kasembele. Na kati ya Londres. Na papa Leonard Kasongo. Na souhaité bino bonne année 2023. Succès, santé, paix et landabino. Paix na prospérité. Paix na kobosa na te. Honorable Nzinga. Na kati ya Cape Town, Moyembi Munene. Na kobosa na te, réalisateur nanga, Rabouni, Carlos Cabalo. Bon séjour à Kinshasa. Bonne fête. Na équipe na yo nyonso. Na kobosa na te, mama prophétesse. Prophétesse Isa Malongi.
na papa Pedro bisika bozali na Amérique. Bonne fête na bana nyonso. Nakobosana te mama Clara elongo na papa Daniel, pasteur Daniel Lukalala Kiako. Bonne fête bisika bozali. Nakobosana te mwana na ngai Noela Mujinga Meko na mwana na ye Malakan Malachi na kati ya Londres. Bonne année Noela Mujinga Meko. Zamba bakisa ebele. Ebele bambule betokende ti wapi. Ti na ti. Nakobosana te na kati ya Luanda Junior apôtre Junior Kasea Ono. Bonne année na famille nyonso ya Kasea Ono. Bonne année bao baza na Lubumbashi na Kolwezi partout boza ebele. Bonne année apôtre ya Nzambe. Apôtre ya Nguya oyo bademo bakimaka ye meme ata na nzela bazoluka bisika kokende. Bonne année. Nakobosana te bonne année lisusu epai ya bana na ngai nyonso baza na Kinshasa oyo basabone. Balobi mama to sabone olobaka te bango mo bayebi. Babenga bango ba faya ya Kinshasa, ba fait devora ya Kinshasa. O ba fait devora na utikolo babeza ya Goma, bazokamba epai ya Amani Gentil. Yende mutu azokamba bango aza na bango. Bazo soutenir ba plateforme bisika nyonso ba plateforme sika Julia Faya Kangoni officiel azali. Nakobosa na te pa oyo ba le fait devora baza na Kinshasa. Bango so ba s'abonner, bo partager, bo liker. Nakobosa na te lisusu. Souffle na ngai, motema na ngai. O naliaka mabele ya liboso. O nalia ba citron, ba manga ya mike. Pema na ngai ya liboso. Grâce Senga Lukavu. Na kati ya Lubumbashi. Bonne fête papa. Mama lingio mingi. Enfant chéri nanga motema. Bonne fête ba bisou. Na mwasi na yo. Bokilo na ngai. O babengi na portugais Nora. Keren. Mushind Yang. Kombo. Lokola ba chinois soki ba anglais. Mama Keren Mushind Yang. Na famille na yo nyonso mobimba ba papa. Ba mama bandono nyonso mobimba. Bonne année 2023 ezala succès prospérité. Makambo nyonso ezala malamu. Libota na yo na mobali na yo grâce Senga Lukavu na yo na souhaité bino na pesi bino ba baiser belé ya 2023. Na yebi ki 2023 oyo ekozala un succès makasi. 2023 eza année moko ya ekozala ya consolation biso tokwela ba makambo ba consolation ebele. Nzamba ko consoler biso bana na ye. Ba pasteur nyonso ya monde mobimba. Nakobosa na te papa Dieudonné Bouchiri, révélant pasteur Dieudonné Bouchiri. Yepe, bonne fête. Mwaka mupya papa, mwaka mupya. Mwaka mupya. Na apôtre Salomon na kati ya Baraka na Sud Kivu na Baraka. Bonne année apôtre Salomon. Nzamba pambola yo mwaka mupya. Nakobosa na lisusu te. Bana na nga nyonso o baza na kati Angola ba fait devora. O nyonso ba fait devora. O basi ba s'abonner. Po bokolo botini kaka ya Kinshasa, otini bango ya Goma, na o baza na Luanda bango nyonso. Na Istanbul nakobosa na te. Igete Lufuila. Bonne année maman. Fire. Le fait devora. Oh anaza le fait devora. Elongo na famille mobimba nyonso boza na bango kuna. Isabelle Fashion. Bonne année. Mama Dolphine na kati ya Belgique. Bonne année. Rosimi Mwanza. Bonne année na kati ya Belgique na Bruxelles. Bonne année ya yo yango wana yamba. Bonne année na batu nyonso. Nakobosa na teleki na ngai. Mamo international na kati ya Johannesburg.
Mireille Kalala. Bonne année longo na papa, bino nyonso. Na équipe na yo nyonso musala. Bonne année. En tout cas, na sepeli makasi, nzamba lola apambola biso nyonso, tokokutana lisusu. Na yebike oyo eza ya suka te, soki ozala ya suka yebike tokokutana 2023. Na série mususu ya sika. Merci beaucoup. Botika la malamu. À la prochaine. Bye bye.